Guerre ya héritier Watana Blana Mosaka. Bande konangai ekomi somo, ekomi mambo ba famille bakota likamboyo. Ekomi makambu leta akota likamboyo bande konangai héritier ye tellement ayebani na yena bakonzi mboka alobi akotika likambo te. Voilà, mbote na balandinyo sur la grande découverte TV. Beau s'abonner, beau liker, beau partager. Un grand merci na bino nyonso o botala rabiso vraiment tolinga bino mingi. Merci na ba like, merci na ba abonnement na bino. En tout cas, beau continuer ko partager, beau continuer ko s'abonner et ko sala biso bien biso to ko yela bino juste kaka. Makambo ekoleka na internet ba actualité na biso to linko tika bino boyete ba bonani partout ici ka izwami bino. Voilà bandeko to monaki concert lobby le 7 décembre 2024 to kende na suka ya fin de l'année. En tout cas, il y a un soukayane, mais tomoni guerre eye makasi entre héritier Wata na Blana Mosaka. Bawele nini. Nani abandaki kotumbola moninga. Alors, héritier alobi, o eye abandaki kotumbola nga, en tout cas, sopi pétrole, ozwa pétrole, tina suka. Okologota yango tina suka bandeko nanga héritier alobi. Ndenga koma eko vanda nie apparemment batu bakoma eko moni la ye. Alobi likambo akotika ngo sute ekomi oye to ye, otie to tie, osopi pétrole toko loko tiso yango. Vedi oye asala ki lobby pona Blana Mosaka, ndenge ba eki ko boto la yeba instrument na ye, ndenge ba eki ko benga na ye place fala ki abita concert, pona ye ezaki aloko tisi Blana pétrole. En tout cas, esali pasi pe mawa. Bandeko musique oyo tomoni ekende mabe héritier nga mimango na ndenge ya weha na jibe me yes kwa nga mimango koleka ya odela parce que ya weha na jibe to yebi série wana en tout cas ba politicien bakota ki makambo wana te mais oyo ya ta ya héritier na Blana apparemment ba politicien bakomi kokota makambo bakotela nani aza na priorité nani oyo ayebani nani mwana ya batika muninga parce que Blana na héritier bango nyonso baza bana kitambo. Alors tu comprendre te nini ekoleka entre bango parce que héritier mwana kitambo Blana mwana kitambo. Mais vi ke bacheka ka date moko e Blana côté na ye tomoni ke kozanga koyoka ba parents na ye kozanga koyoka papa na ye oazali bongo Blanchard Mosaka. Botale sika ememi ye. En tout cas isali pasi mingi pe mawa. Komona ke kozanga koyoka $350 na futaki pona place eke pamba et tant na ye batu na ye bayaki baye kotala moi concert na ye wana en tout cas ils a qui premier concert na ye première chance na ye mais ça peut pas si sous parce que ils a début à carrière na ye mbala moko na polémique et na mupepe mboto yebite soki yango eke matisa ye to yango eke kitisa ye et sans plus tarder bande konanga ngana ko tshela bino ba propos tenia héritier watanenga lobby pona Blana Mosaka. Et ndenge ba spiritas na epe ba ekolo ba lisusu en tout cas guerre auto ebite toke nango wapi musique et comme elengi to ikomi mabe question mark et bato mosusu bapesi Blana to babi pona nini ayoka ki tata na ete falaki ayoka papa na e o azali bongo Blanchard Mosaka apekisaki ye po amonaki deja mabe na musika maloba munoko mukolo elumba solo meloba maloba bien. Ndeko na biso Blana Mosaka soka yoka ki tata na ye peut-être makam nyonso to komuna lelo peut-être ngeza la te mais vike aboya ki na ye koyoka tata na ye alobi ya kosala miziki na ye po na ye akoma ye komona ko se sentir que Blanchard Mosaka a oyokela ye zuwa pona Blana amonaki Blanchard Mosaka a oyokela ye zuwa yango wana ye amonaki ke akende kosala carrière na ye akosala oye mutema e kotinda ye mais pour na Blanchard Mosaka ezalaki pona ko aider mwana a avancer na musique atika mambo akosala mais lelo bande konanga botala résultat ndenge Blana aleli na kolela babotoli ba instrument to ebite ba instrument na ba zongisele yango ou pas sans plus tarder bandeko tolanda héritier Watanabe moto na tembe mwana we Hanson mwana wenge ya lobi wenge za likambo 12 wenge ne tombera jamais
Et voilà, beau s'abonner, beau liker, beau partager. Tolanda. On a dit qu'on préparait scène musicale. Quand on a la TV, qu'on a commencé par respect. Et quand on sait le next man a perdu esprit, next n'a pas humain, next n'a pas autant de bâti. Quand next n'a pas au bâti. C'est bon, il va te dire que c'est comme l'équipe, que c'est une mission dans là. On va habituer à Kalawana. On a comme les esprits, mais il va dire scène musicale est les cas. Mais l'autre on fait un rôle, désolé. C'est Solol contre Solol. Après, c'est bon le total. Il y a un manquement de respect. Donc, il y a des parquets. Et c'est dit, pétrole au foot. Le bazar, on a déjà reçu ça. On avait scène musicale. Quand on a la TV, qu'on a commencé par respect. Et quand on sait le next man a perdu esprit, next n'a pas humain, next n'a pas autant de bâti. Quand next n'a pas au bâti. C'est bon, il va te dire que c'est comme l'équipe, que c'est une mission dans là. On va habituer à Kalawana. On a comme les esprits, mais il va dire scène musicale est les cas. Mais l'autre on fait un rôle, désolé. C'est Solol contre Solol. On a dit qu'on préparait scène musicale. Quand on a la TV, qu'on a commencé par respect. Et quand on sait le next man a perdu esprit, next n'a pas humain, next n'a pas autant de bâti. Quand next n'a pas au bâti. C'est bon, il va te dire que c'est comme l'équipe, que c'est une mission dans là. On va habituer à Kalawana. On a comme les esprits, mais il va dire scène musicale est les cas. Mais l'autre on fait un rôle, désolé. C'est Solol contre Solol. Après, c'est bon le total. Il y a un manquement de respect. Donc, il y a des parquets. Et c'est dit, pétrole au foot. Le bazar, on a déjà reçu ça. On avait scène musicale. Quand on a la TV, qu'on a commencé par respect. Et quand on sait le next man a perdu esprit, next n'a pas humain, next n'a pas autant de bâti. Quand next n'a pas au bâti. C'est bon, il va te dire que c'est comme l'équipe, que c'est une mission dans là. On va habituer à Kalawana. On a comme les esprits, mais il va dire scène musicale est les cas. Mais l'autre on fait un rôle, désolé. C'est Solol contre Solol. États-Unis. Okomo la jamais Beyoncé, okaka Beyoncé, okomo ne jamais akende kosala ba guba et pas Ciara. Anata wana te. So ba lo ba saleli Rihanna Kuba. Non, normal ba oui, azo banga Rihanna parce que Rihanna aussi il faut se le dire. Asa pena nino hey, pick and. Mais ça comme Beyoncé tiki trône na ye. Akititi na Ciara. Ako bundisa Ciara pour Ciara beta concert pour yo beta concert le même jour. Et mais c'est qu'il y a un souci. C'est qu'il y a vraiment un souci. Oyeba ke Beyoncé na Kamura ba beta même jour. Oyeba ke ba beta même jour. Nous sommes na Beyoncé à Costa là na Kamura Kuba beta te pour ba beta même jour. Ah, il y a. Est-ce que nako loba mati? Olobi papa. Nako loba maman Nathalie. Oui, la Bible ba beta le même jour, ba beta le même jour. Ouais, na comprendre yo te na loba se nako loba parce que na zo kitana ngai. Loba kasi papa, loba. Ouais, na loba pour les musiciens congolais. Il faut bazala na esprit au faire azala nango. Pourquoi? Parce que faire a ozala zo beta na martyr. Même bozi misemo boy a robeta na palais du peuple et déranger faire nelo. Parce que premièrement azana ayebi ani yebi nanu oye azali be ayebi ba fanatique oye azana bango. Oza comprendre? Faire jour abeta na stade des martyrs. Lacoste azobeta na Masina, Vientone azobeta na Kinkole, JDT atie libaya roga na Braza to côté roga parce que ba Brazzaville pe ba yaki na stade des martyrs. Roga azobeta na Braza
mais jamais tomona place faire atinda ou asala nini complot moko boy po bakende bapanza Didier Lacoste ou bien bapanza JDT parce que ayebi bango tout baza majorité baza moins que ye actuellement kobanda na wera ti bango tout baza moins que ye na popularité actuellement. Nous on parle de actuel. On s'en reprend. Ce qui réellement Thomas Louo, ce qui Louara dans ce Louaka, ce nan. Louaka, je connais les Wenge. Je connais les Kater, Thomas Louaka. Bobenga héritier, c'est bien. Thomas Louaka. Non, Tozobe, je connais les Wenge. Thomas Louaka. Je connais les Wenge. Bon, nalo bakasi, je connais les Wenge. Parce que biso ba Gaulois avant tout temps à combo na yo, il faut ofuta biso ba Gaulois mbong parce que to autant combo non ka boité. Pour ça to temps combo na yo to fuli yo. Aza artiste amunene selon oyo zolobela parce que héritier ndenge yo lobi wana aza na tube te o que no balobaka tube. Quand on parle de tube, on parle pas de la communauté. Zelate,